Ma Mission TV, le miroir du monde. À vous tous fidèles de Am TV, je suis votre servante Bibi Kapinga. Comme vous le savez, tous ces derniers temps, nous sommes en train de faire de suivi pour un jeune garçon de 11 ans. Boyebi déjà, il n'y a plus à présenter. L'enfant Alexandre, il va un peu mieux et tous les résultats mardi. Pour que tout ça là, vraiment maladie. Oh, il y a Alexandre, on nous avait donné 10 jours et il a 10 jours wana, les lots déjà tout commis 7e jour et Mutumusou il y a bonne foi s'est présenté. Alors to episa kibino ke mutu nyonso akoya na contribution na ye lokola maramambongo ezalaka très terrible, très mystique. Pour ne pas nous saluer, donc tu peux présenter Bino tout à l'heure donc bah image, cher tu peux sa enveloppe il y a Alexandre avec le médecin, avec la sœur. On va se retrouver tout à l'heure. Merci beaucoup mon Fortis. À tout de suite. Moi, j'aurais suggéré seulement dans mon compte. Donne pas les images. Mais souvent, on je sais que le Zambaza, Azanzambéa, on est là au monde de qui on va casser, à Obi qui s'amène dans un bon C'est un peu ça, docteur. Voilà pourquoi je suis venue avec la maman et je voulais que la maman elle-même en fait puisse comprendre comment on est en train de... Parce que c'est une cuisine interne. Alors c'est par rapport à ça et par rapport à ces précisions-là qu'on va peut-être évoluer avec ce qu'on est en train de faire pour que demain ça puisse être que non, la maman là, Bibi, papa Dédé, le docteur l'abbé, ainsi de suite. Donc nous tous nous courons derrière la réussite et puis la guérison de l'enfant. Voilà pourquoi on est en train de le faire avec toute transparence. Voilà pourquoi nous le faisons avec toute transparence. Donc, nous sommes mona, nous sommes non, ce qui est nous sommes bika ya Alexandre, nzambe la likolo azomona biso puis bato nyonso bazopesa ba contribution na bango ezala te ke bazopesa kaka po mama alia Alexandre amela mais eza pona kobika ya Alexandre. Voilà pourquoi tu s'est décidé oyeye mama azui ya kolia na Alexandre ya komela pona chaque jour oyo etikali tozwi toche na kati ya compte oyo basali mpona Alexandre abita. Voilà pourquoi docteur azonote à chaque instant po ezala te ke lobi malgré ndenge tozosunga sans lifuti toyebi ke motafuta eza nzambe lobi toyoka ke mama bibi o papa Dede biso mpe toza na bana kosala malamu. Voilà pourquoi toyaki lisu lelo mpona tosala avec transparence ndenge tozosala liso. Donc, je pourrais noter combien, pour la Lélo. Il y avait d'abord 70, parce qu'on a donné 10 $. Maintenant, ça, combien de $? Donc, ça fait 150 $. Non, 150 $. C'est bien. Et la personne qui est passée, il a... À Molière. Et la maman, c'est chez où est-ce qu'elle a vu? C'est bien. Je vais noter ça. Donc, si on peut être plus transparent que l'Éternel lui-même. Je vais être plus transparent que l'Éternel. C'est pas moi là, c'est la Dia là, c'est Massia là, c'est Fangou, c'est Poiti. Oui. Oui, parce qu'après la transfusion. J'étais un peu du pays, alors maintenant je viens de. Oui, ça aussi. Pareil.
C'est mieux comme ça. Mais monsieur l'abbé, le son en question, il y en a. Alors, on voit quelqu'un à côté là, il y a le Pourquoi entrer dans le terrain? Si tu ne peux pas dans le son, tu rentres dans le froid. Dans le froid. Bien, il faut dire merci à la maman. Dans l'ONG, chacun doit avoir un rôle. Nous cherchons encore un peu là parce que on suit l'ordre. Si on suit l'ordre d'arrivée, Junior doit être après moi. C'est vrai. Malheureusement, lui, il a pris le titre de coordonnateur. Moi, pour vous départager, il est coordonnateur. Non, Junior, une plaque tournante. Junior m'a appelé. Par rapport à ma... Comment dirais-je? Comment on appelle ça? Ma publication. Oui. Il m'a appelé. Il m'a fixé 2-3 rendez-vous, mais vraiment, c'était 2 heures où c'était pratiquement. Et en fin de compte, je lui ai dit, de préférence, je te donne le numéro du docteur. Tu peux directement voir. Non, c'était le mal. N'importe quelle chambre, Tout cela nous pose. donc voilà. Donc c'est parmi les hommes les plus... Non. Tout cela nous pose. Les plus pressants, les plus influents, les plus... Oui, c'est là le maman. Oui, même les transports et tout ça. Donc, Moi, maman junior, pour Ayawa, il fallait papa d'aider. Les amis de cet espace Kinshasa Analyse. Kinshasa Analyse aujourd'hui est à SOS. Pourquoi? Parce que nous sommes venus quelque part où nous allons visiter un petit garçon de 11 ans. Oyo, Binonyo Soborolanda, la image Oyo. Et tout ce qui appelle vraiment depuis Moussika. Alors, le Lotolinga qui toya na hôpital et Sikaza. Pourquoi? Pour nous relancer SOS na Binonyo Sobolingaranga Bibika Pinga. Votre bellissime. Pour visiter ensemble Nabino, le garçon. Et aujourd'hui, on a retrouvé les sous Fondation Paulin Wanga. Alors, ça sera toujours Wana pour nous soutenir, pour nous assister. Et ça sera bien. Et nga et ça n'a pas si. Na ebité bino ekozwa bino na niveau nini po nga na mona ki na ba photo na bengi nga na téléphone. Je me suis décidé aujourd'hui de venir avec la caméra de AmTV, ma mission TV, votre chaîne, et mission na biso ezalarato comme vraiment total et puis to lobela. Voilà le lotoye awa na kati ya hôpital oyo tozana matete tokotala ensemble na bino mwana oyo. Merci beaucoup na appel ya Dédé Amouli parce que moni esika mutu azokufa bato bazanga raté. Donc na mona ki na lobi non Dédé, il faut vraiment intervenir le plus vite possible. Et voilà pourquoi je fais l'appel à tous mes amis, à tous mes téléspectateurs, à tous mes fans pour déjà boye daranga ya mbongo te boye daranga tomsus na obelate botindelinga mbongo boye darata tomsus na provision na refuta ndaku na marambebele. Et vous intervenez aussi deux fois même na provision à Keren, ma fille, et en tant que mère avec tout ce que je viens de voir tout à l'heure, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Je vais vous laisser suivre. Donc, bo yana biso, bo visiter, bo mona, bino moko bo loba. Ponga na bo inacha maloba mingi bo mona mama e moko pe azana mwana o loba. Le médecin aussi va intervenir. Donc, à tout de suite, venez avec nous. Angèle aza na famille na Kinshasa. Nga pe naza na famille na Kinshasa. Donc, tokomi kolela biso mibale. Ngana yebisi etika kolela benga abe na bongo. Ye akoyebisa biso tolala wa benga abe azongisi te bolala libana te na mwana ngana benga abe ya Kinshasa bokende na ndako ya Likanga kuna bolala kuna mwana afwanda bolala libanda te
Maman Angèle aluki lisusu moto ti na lopango ya Likanda kuna tozali. Maman Angèle toke lisusu mama yemo atika ngate koma mama yemo grave natiki bana na mobali mama sambela kaka lokola Nzambe atindi ngai nasunga bino nazwa bino nakomisi bino na Kinshasa ngana kei moto natikili yo papa directeur papa docteur yeyo ye asunga yo na makambo yonso ngana zongi nano me makambo yonso na kotuna na pa docteur banda manger la kenda papa docteur ya Croix Rouge ye mutu azosunga biso kombo na ye Ngimbi kombo na ye Ngimbi mama tomoni toyoki lisolo ya ndenge makambo aleki tokuti bino awa concrètement sikoyo il faut nini mpona mwana ndenge nayebisaki yo nasalaki sensibilisation banda tozalaki na yo balasuka libanda ya Molière télévision wana nayebisaki yo na kokota likambo ya mwana naza papa moboti na bana minei naboyi kotika mwana te nakotaki nde namonaki bino libanda ya Molière nabai nakota likambo yango nakotaki likambo yango nde naza kocontinue kosensibiliser des fondations Paulin Wanga oyo ye lelo oyo esalaki ye mpe motema comme mpe aza moboti esalaki ye mpe motema pasi ya komona mwana na eta oyo nde atindi biso ndenge nayaki mpa mbala liboso epa na yo kuna ndenge bandeko mosusu basalisaki ye mpe atindi biso toyeba ndenge nini tokoki kosala mpona mwana ndenge toye awa na hôpital de référence bapesi biso mpe facture oyo ebimi awa l'hôpital de référence toza korégler yango tosololi mpe na docteur Ngimbi Raphaël toyeba soki nini tokosala examen ya apte na kolanda batraitement ya minene oyo ezosenga peut-être intervention chirurgicale soki résultat ya scanner ya munu va bien ou alors tokokende na chimiothérapie na radiothérapie soki elakisiki eza cancer donc tozozela baita plus wana mais examen moko etine etikali eza nde biopsie c'est-à-dire qu'il faut bakate moi mosoni bakende kosala examen na laboratoire ezosenga à peu près $350 examen toza na bongo na biopsie te toza na bon biso fondation tozwi charge nango ndenge nazali awa nasololaki na bato ya fondation Paulin Wanga tozwi charge ya biopsie tozwi mpe charge ya misusu ekotikala na bandeko misusu mpe bakobakisa mpona kosalisa mwana ndenge azali awa examen il faut tozela nano mwana makila ezonga te sikoyo lobi azalaki na 5 grammes na kanzi sikoyo ezomata okoma na ba 7 emata même après 2-3 jours wana nde tokende na examen ya biopsie. Ça ne dérange pas à d'autres personnes aussi de bonne volonté oyo bakoki mpe komema apport na bango nasimba na suka nalaki na leso mama nga moko personnellement naza na mboko te mais naza moboti na bana minei ekoki mpe kokomela nga ndenge mpe koki kokomela ndeko Bibi Kapinga mpe aza moboti ndenge koki kokomela mpe mutu nyonso eza kaka motema boyeba ndenge ndeko Paulin Wanga ya fondation Paulin Wanga andimaki nde atindi biso awa tokofuta facture oyo ebimi awa docteur Ngimbi. C'est ça. Donc on va prendre charge de la facture pour le gouvernement. Awa, n'engé tous allés awa. Et puis. Maman il veut dormir. Tu reçois payer charge de la facture. Non pas lui. Ok. On dirait on y gagne dans la tête. Un thé azo yo kana ya azo na. Oh mon ami qui donc nandeko Paulin Wanga la fondation Paulin Wanga toyaki tokomi toza déjà dans l'hôpital awa place docteur Ngimbi amemi biso na hôpital de référence ya Matete place communément appelé Omeko place docteur Ngimbi aza médecin traitant ya mwana amemi biso tokozela tofutana nos première partie à facture tozeli deuxième soki bimi mpe toke kosala examen ya dialyse ya biopsie soki tosali analyse ya examen nyonso nde tokoyeba traitement nini mpona malade oyo esila. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste. Docteur Ngimbi, merci beaucoup na mama.
na yo toza kobunda ndeko pole wanga na mwasi na ye Mylène bazali pe nsima na bino Fondation Pole wanga nazongisi matondo po boyambi charge ya mwana kozaba miboti mitema na bino eswaki esui bino bobosalisa mwana abika Nzambe asuka bino po Nzambe yango apesaki nga makasi ya kotelema mpona koma Kinshasa. Nzambe atindi nga muto oyo akomisa ngai nayebika makambo nyonso lokola ye moko Nzambe abandi kofongola bino pe afongolila bino po mwana abika mpona ye na Kinshasa naza na famille te mama te ndeko te me na ye kaka mpona luka bato basunga ngai mwana bakomaki kisi problème eza nini kasi basengango le plus tôt possible yango bapesaki ordonnance na bon de la wamina yango ya badouleur atakisa douleur yango te bamelaki ordonnance eza meni eza mpona estomac eza mpona brûler estomac kasi pourriture anaa ntongoto basali pardon mama na ye ya antibiotique mwana mwasi wana amemaki nga na moto ye moto bapesaki ordonnance ya ye moto ayebi onake sombe bana ngana azoluka bato basalisa na ye alobi akesomba Pardon, moi je ne sais pas pourquoi ça se passe. Vous me permettez? Ça dit quasiment qu'il y a des places au niveau. Je ne sais pas pourquoi ça. Donc vous finissez. Non, c'est-à-dire que non, mais c'est-à-dire même le fait de le voir. Vous finissez, après je vous vois. Non, c'est pas grave, vous finissez. C'est quoi? Maman, il dit même pas même bandaki mois septembre passé. Tala, balongo la eli. Kaya mo. Mino, na malade ye moko mino. Avant kolongwa. Alongo la forme de Dieu. Mais abotama na mino na ye. L'examen on va ça la kayasma, il faut yasma non. Et bah l'opération va passer à yasma. Bon, nécessairement, il doit avoir aussi. Il faut qu'il y ait aussi les avis des chirurgiens dentistes. Hein. C'est très important. Mais ici, on met une chimiothérapie. Mais avis des dentistes, c'est très important. Très important. Nous sommes là pour vivre. Même le couronne est à besoin. Ça, c'est quoi? C'est qui touche là? Mais on refait dans les formes de mérite. Alors, je suis très touchée. Donc, Naïbi passe et puis plus pur avec l'enfant, à Botami Malamou et Kokomana un certain âge, donc il a âge mort quelconque de Akomana. Donc je suis très touchée, je sais, alors moi je demanderai à toutes les personnes en fait, qui m'aiment, un petit
C'est très sensible, ça fait mal, je suis une mère, je sais de quoi je parle. Oui, c'est choquant, c'est choquant. Alors, tu lances qui SOS, par rapport à Yaka et Moanoyo. Monsieur Paulin Wanga, donc le coordonnateur de la Fondation Paulin Wanga, et tout ça qui est dans mon thème, yango a ndimaki koya pe ko assister mona oyo to yepé lelo to memi à un centre hôpital de référence ya Matete lobby to kozala bongo na ba examen par-ci par-là na cinquantenaire et puis na bandeko bazalaka na je crois na 7e rue, je sais pas, première rue na pas ba indien wana basala mona ba examen. Donc, ils ont bisoté dans la Fondation Paulin Wanga. Ils ont fait des bandeko nyonso, au bazar na motema, au bazar baboti. Ma mission TV, le miroir du monde.